Bolandi bolamu na média na bino MK télévision. Boye ibolamu et surtout meilleur vœu na bino banson. Bozora penza libaku ya kolanda biso. Soki vidéo comme lionde koko bomba yango te partager parce que likambo to koloba penza e amonene makasi baba kuku bokoto boye belé to sanga na penza to koka ko réfléchir ensemble et surtout maina koloba awa soki oza na contribution à kopesa to kosinga que olobango penza to pe komango na commentaire to po benga mama MK na numéro où eza affiché na ba ya ba écran na bino aïe. En tout cas, je ne sais pas si cette vidéo va choquer combien de personnes, mais nous sommes là pour bander le plaid. Voilà une analyse qui se fait par rapport aux sorties, s'il faudrait dire comme ça, parce que ce n'est pas une sortie, c'est plusieurs sorties médiatiques que notre star, notre artiste respectueuse Gabrielle Bolembo, à qui nous avons vraiment beaucoup de respect, qui a débuté sa carrière si longtemps aussi, et qui continue de satisfaire bandeko batalaka obisonyo sototalaka ye donc bagabi chou bagabi love bisonyo soto ye bindenge ya gabi asalaka mosala et puis surtout de son côté very. De l'autre côté, Batouamona Ango Mabé, elle parle trop, elle dévoile des choses, elle devrait discipliner sa bouche, elle devrait arrêter des sorties médiatiques. Donc chacun a son opinion. De l'autre côté, les gens félicitent la manière de faire les choses de Yagabi, sa manière de dire, sa manière d'être very. Voilà pourquoi les internautes l'ont surnommé maman very. Elekaki mwa mikolo bandeko na ngai, elekaki mwa mikolo awa. Biso pe bapandi sango, tolingaka kotuna, tolingaka kolobisa po matière epesama. Moko ya bapandi sango na biso, atiaka ya Gabi micro. Na sima ya kotia ya Gabi micro, ya Gabi tango babanda kosolola. Alobaka alingaka ba artiste nyonso. Mes préférences na ye eza sila. Alors, batala bola nyonso te ya Gabi aloba na kati émission wana bazwaka a parti wana. Bandeko na biso balobelaka famille libota to lobango penza bongo. Poto se voiler te parce que bango pesi s'agit batanga baba kouk nde ba déforma baba pouku batanga rango. Basali be mission et belé ya makasi. Il y a une citation à la haine pour nous diviser penza koloba que ya Gabi a annoncé que Aza Abakouk. Or, en suivant les dires de ya Gabi, aloba kite ke nga naza Abakouk. Alobi na lingaka belle vie, na lingaka pe sila. Mais préférence nanga eza sila. Ngambu o ya Gabi a mema yangwana. Ba memisa enkolo. Balati sa ye que aza famille libot aza plutôt Abakouk. To monaka ndeko na biso ibuto abimaka salaka pe sortie médiatique moko koloba que ya Gabi balingi komona ye lisu na bureau te. Ya Gabi atiaka lisu makolo na bureau te. Voilà des scandales. Bandeko musala oyo ezokende wapi? Musala oyo ezokende wapi? Sima ya sortie médiatique lisusu ya maman na biso epela artiste na biso uti ko sala awa o bandongwa ni na ndeko na mao sans pour autant savoir que ndeko n'est pas malade. Ba betani abeti ndika par rapport ya makambu ya kolia poto. Abeti ndika ke yaza mwana mokie ya Gabi pa ya zongisi ndika. Mame pe la betaki ndika que ya Gabi aza mukolo na ye biso tuto yokaki. Sortie médiatique ya Gabi Asalaki, c'était pour venir donner des conseils avant de s'abandeko omi balé. Mais tant qu'aza pe very, ya Gabi abandeko bimisa pe ba secret mususu, to pe abandeko bimisa maka mususu o ya déploraki. Je viens de suivre ya Gabi na émission moko lisusu asali na notre sœur Aïcha Okoko que je salue, la tante des Abakouk aussi. Vraiment, c'est une sœur que j'aime tellement beaucoup. Très intelligente, trop sage aussi à la fois.
Ya Gabi a dit artiste azara manipulable. Elle dit encore, elle n'est ni famille Libota, elle n'est ni Abakouk, car elle n'a jamais déclaré cela. Mais bandeko botretaka ya Gabi ka koma Abakouk, boya awa, ou boselaka ebe mission, bofingaka ye, bofingaka poso na ye, plus grave encore, boke finga na bakupa salaka na mutu, mais ça vaut ya Gabi. Et simbaka ye. Nayebi te so bakupe ya Gabi asalaka, soki déformaka ye longito nini. Non, 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 non. Plus grave, bokoma retoucher même na poso nzoto na ye. Plus grave, bokoma rappeler Gabi a la attention. Elle avait dit quoi du mal pour que ya Gabi asasa maboy. Lelo, est-ce que vous sala be mission mais ya cool par contre ya Gabi? Rôle na biso ezara nini tant que bapandi sango. Koyoka. Malamu penza, c'est ce qu'on appelle à latin audire. Donc écoutez. Tu écoutes d'abord, tu analyses et puis tu parles. Biso sans analyser, oyoka malamu oyoka mabe. Oye mamoko attaque pas. Aujourd'hui, elle parle. Elle ne voulait pas clôturer l'année comme ça. Boyo qui est bien. Alors bien na kacha clash. Alors y a no senga pardon. Mais là, aucun problème na bande konaï. Seulement pour ya Gabi que vous criez qu'elle choque beaucoup les gens, que les gens ont eu le temps de se retirer même na matanga naïe jusqu'à ce qu'elle décida pour ne plus retourner na sujet wana, mais quand même l'histoire étudie quand même les événements du passé et ça nous aide aussi ya komona pendenge nini poison ezokende la. Mambo elobama ebele na matanga jusqu'à ce que ya Gabi a se retira plutôt à boya kozwa mbongo ya cotisation. Et tout le monde a lorsque Bellevue ayaka kotika cotisation ko mona na Gabi combien ba suivre les guides ba salaran. Mais c'était déjà trop tard. Et les cas na télé tout le monde a Gabi na ndeko na Fatou Kayembe. Comment ça s'est passé? Fatou Kayembe vient de faire une sortie médiatique. Tout le monde a qui n'a l'obéi que ya Gabi c'est sa sœur. Ya Gabi na reconnaissance au pas envers sa petite sœur Fatou Kayembe. Ba yambi pe l'émission bi Fatou c'est sa sœur. Mais na mituna na biso ka to tunara. Ba talisa ki photo ndeko moko Karine Amado. Ya Gabi pena zagi clair. Ya oloba yete. Alobi pena yete. Donc Fatou Kayembe nous la félicitons parce que a sali geste moko ya kokita liboso ya yaya. Est-ce Karine Amado l'a fait? Je sais pas. Est-ce qu'elle est obligée aussi de le faire? Ça dépend d'elle. Révélation mususu ya Gabi alobi asalaki. Alobi presque artiste presque azolobela babima na ba producteur la majorité sauf Sila. Est-ce que il y a quelqu'un qui peut contredire cela? Si la personne est forte à reprouver biso Marambia Gabi alobi so ezalokuta. Alobi sauf Sila. Alobi biso tout au les cas dans le monde. Voilà pourquoi il disait même à Mamie Pela, il y a des choses qu'il ne faudrait même pas dire à la télé. Elle a été neutre. Elle n'a parlé ni contre Bijou la Reine. Elle n'a parlé ni contre et plutôt pour Mamie Pela. Elle était vraiment au milieu. Alors, oui, l'artiste est tout bas la rabagé wana. A beti même l'isolo na en Angola. Comment est-ce qu'elle a subi des coups? Mobali oyo abandai koya ko lingaye. Oya Gabi alobaki ye moko penza en soi. Azaki penza na bolingwa solo te mais
azali kokutana na mwana mobali wana ndenge comment sa collègue artiste auta kotika biso pe à son âme sa sœur qu'elle aimait Miraesa ndenge apresentaki ye mobali oyo bazalaki na ye comme étant que proposant na épée ya Gabi alobi na monde ya théâtre alobi bien souligné na monde ya théâtre presque actrice babima na ba producteur sauf si là ça vient de la bouche de ya Gabi. Nous tous nous connaissons. Soya Gabi a sali sortie médiatique, c'est pour clasher des vérités. Iboso bato bazaki au comprendre et bien te. Mais à ce moment, je vois que les gens bazo comprendre et tellement. Lorsqu'elle passe, sobotounie question lobane ka vérité. Aujourd'hui, ya Gabi dit encore que est-ce que zalara mbalama boye moi c'est ya bimika mamoro ayebisi mobali boto ke na biso kolala. Bon, côté wana il faut baeba. Elle parla de sa sœur Mao qui est malade à ce net moment, apesi toli na maman epela. Aloba ki bien zala ki clair, alobi maman epela koya kolata kazaka likambo pamba. Pourquoi Gabi dit ça? Parce que alata ba kazaka makambo ebele. Nous avons vu nos sœurs disparues, nos deux sœurs, pour honorer leur mémoire, n'est pas citer leur nom aussi, sinon bateau ba comprendra bien te baloba bolingi ko soulever makambo. Bolingi ko sala boy parce que chacun de nous a sa compréhension. Bisonio soto monaka ndenge makambo lataka ya Gabi. Et suki ko lati ya Gabi makambo te bangi ba lati sa Thérèse ya liwande ko moko. To monaka ngo. Et puis, Thérèse n'était pas hypocrite. Les gens qui insultaient Yagabi, dans l'intervention émission Moro Yagabi a parlé clairement que l'artiste ne peut pas donner une position vu qu'elle travaille. Elle a besoin d'un contrat par ici, par là. Les gens qui ont taxé Yagabi comme étant Abakouk, qui réponse. Est-ce que Borozong la ba propos au Bobanda Koloba? Ba propos déshonorant au Bozaki nango vis-à-vis ya Gabi? Boluka kimia Bosa ba mea culpa. Parce que Gabi a dit elle n'est ni famille Libota, elle n'est ni Abakouk. Mais seulement lorsqu'elle avait parlé que sa préférence est Sila Bissalo. Aïe aïe aïe, ndebisika ya Gabi a memarangam. Togolo bagé, exemple, nalira nanga madesu, nalira nanga fumbwa, nalira nanga ngai. Mais, eloko pena nalinga makasi za rapondo. Est-ce que mutuana sumuki? Veut dire awangani fumbwa ta? Awangani ngai ta? Alobi na liaka nanga mes préférences nangai. Pour la nini même, ceux qui ba na fête, na ba mariage, ba anniversaire et tout consort, so bazo présenter muto aza à l'honneur. Pour ani bacha même plat préféré, pour leur préféré. C'est-à-dire muto rola tane jaune, muto rola tane rouge, veut dire muto rola tane vert. Mais azaka na couleur blanche na ye moko a préféraka. C'est ce que nous devons comprendre. Ndenge ya Gabi aloba. Dès qu'elle a prononcé seulement sa barre, Bataxa ya Bakouk. Tout le monde a intervention à l'émission ndenge salema. Tout le monde a ndé qu'on a biso ibutunda bimana media biya Gabi ko cha suma kolona bureau te. Tout le monde a kocha lisuma kolona bureau te ko yaka lisu te, yemo contrôler sur Gabi chema kolona bureau ba yok c'est Gabi soni. Donc
Il a fallu que ya Gabi a bomba sentiment na ewana. Alo bate que préférence n'est assis là. Non. Elle a parlé aussi des rôles qu'on donne aux gens. Albi à cause ya rancune comme ko boma musala. Abi ngana fana ananda kunga Gabriel so na la rôle on abi. Où eza ya Nicole Bakata. Où eza ya maman Marie-Hélène. Où eza ya mutu entel, où eza ya Sila Bisalo. Mais à cause ya ba mabe na ba conflit oyo biso ba artiste tozanango. Wana c'est la parole de ya Gabi. C'est la fait que rôle oyo kozala ya muningo chepena ora wana rôle ona ora ya muninga oyo kopesa rôle ona ora ya Gabriel kopesa mais ba obenga te parce que mutu wana aza na kenze moko contre acteur to pe actrice moko. Elle a déploré des choses qui tuent notre cinéma. Bandeko tant tolanda émission tozalaka apprécier au commenter te ya ofinga tolandelaka pe mutu même mutu bokanga kazaka mabe apanzaka batu. Elle a parlé de la mort de son grand frère où ils ont cessé qu'au choqué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors oui, Mutotolali Tolamu qui a belita kei. Donc c'est la face qu'aujourd'hui là, et bah qui s'allie sous maturité na vie à Gabi. Alors bete inge belé. Alors bien garder rancune aux gens Nazara nangote. Mais au senga pardon au senga langati. Ah, ya Gabi chou. Tozo yo wapi. Vraiment, vaut mieux muta bongo alobarane vérité. En tout cas, mieux vaut muta bongo. Elle a parlé comment ndenge alanda ki émission ya petite sœur ne Fatou Kayembe. Obiso tout au monde ki ndenge pelaki na internet, Fatou ne Gabi ekendaki ezongaki. Ba ope bakotaka makambo ba juge po bakata lelo na yebi te so bokata ngo ndenge nini pourtant bokota makambo ba fuko vraiment un peu na ba réserve. Elle a reconnu que Fatou Kayembe c'est sa sœur. Fatou aussi elle a reconnu que ya Gabriel c'est sa grande sœur. C'est comme ça nde na bomoko artiste na biso ba romata. C'est l'une des stratégies aussi la Zaranango. Elle n'est pas limitée son monde. Elle appelle bandeko na yo barana poso samsa loba yondo zana mabe contre ye. Soki eza na rôle oyo ba opesa. Tout le monde qui a notre sœur Viviane qui crache tout le temps. Na kombo asila. Alzaki star ndenga oloba wana mais elle n'était pas star ndenga SB Matisaki ya. Soyons reconnaissants, s'il vous plaît. SB Bendaye, SB faire jouer, mais Sima Mikolo, Achazaki na maloba. Aleka qui na bémission, Aïko sala bémission, tout le monde qui, comment est-ce qu'elle avait parlé, comme tout autre enfant, comme tout enfant plutôt, oyo alingara que asi akolia yo kamutumora loba mabe maman na ye. Là, je parle des Abakouk qui n'aiment pas qu'on touche à leur maman qui est Mams. Bibiane a déraillé qui? Tant qu'on a déraillé, Babakouk va télémiper. Babi, la maman n'a biso répondre à nete. La maman n'a biso rané sans foutiste. Biso bana toko konzimate que honneur ya maman na biso ezala bafoué. Aussi longtemps muto maman na biso azui. Biso tout oyebi pour na maman na biso. Aussi longtemps maman na biso a matisi. Ora ya maman na biso bendi pour que biso to yeba et totala et to pesa ta vue na internet. On ne peut pas laisser. Bango nyonso ba dresser front. Ba ko bango pena longtemps. Po ba cook ba sakana te. Allez, et puis la moto. Quand ma mère peut la police. Moto la tia, moto la tia. Lelo même si elle vient, elle passe na bémission. Bémission les autres sans impact pour ani parce que baba cook si bazwa ki décision au fini maman na bango bako kipe ote bako peso vite. Ça n'a plus d'impact, hein? Ça n'a plus d'impact. Qu'elle cite le nom de Sila
mille et une fois etala lisu bakook te parce que na minute oyo bafocus na vote oyo ezozala clôturer le 27 pour que le 30 ou le 31 comme ça bapublier. Merci na bandeko oyo bazobenga déjà oyo soki vote est compliqué bango bazobenga M4 to pe bazobenga nga pour que to voter pour na bango. Merci, cela montre combien de fois que vous en amour auprès à artiste na biso ou ezo sa la fierté à cinéma congolais. Tomoni awa, notre sœur a voyagé. Tomoni ba polémique en passant, nous avons vu des commentaires parce que moi je passe toujours na leka. Et to leka pe ba venu. Oyebi ke na venu ezara suspect so to leki comme maman biso ezanga raté. Je parcouru des avenues. Tant on a parcouru ba avenue na moni nde ba commenter ya biso ke na silence ba memara biso te lokwa ba koli. Ah, ba yaya. Pourquoi toko boma moto alikambo te? Pourquoi? Bon, biso ton dimi na biso ba memara biso problème ezate. Kana ko mema wana après ko kende ko zonga ta zikomo. A raflé trophée. Tote pie to kanisi zikomo nde clôturer en état gagné. Tozo courage baba cook. To telema pona ba vote. Nano esili te. To bunda penza lisusu. Pour que eloko yango ekoya susu na mabele ya Congo. Je parlais du passage de Sila Bissalo encore, na VO Afrique. Ceux qui va reconnaître, pourquoi pas nos journalistes, la télévision nationale awa. Pourquoi pas chercher même l'interview avec Sila Bissalo, ministère de la Culture et Art. Moko ya artiste, comédienne, à saluer honneur. Non, tomoni application et implication na binoté plutôt auprès de cet artiste. Aza mutu oyo ya ko produire, aza mutu oyo ya ko sala que bopesa ba site. Aza mutu oyo, donc je sais pas, tout le monde a acteur, to pesa exemple na bango parce que je m'excuse bango ba copier biso mais biso to sala ndeti ndesko to copier bango. Erreur to sala parce que bango ba copier ba sila na biso, ba mama boli na biso, bango ba copier. Ndenge koma gouvernement na bango atchara banda ko pona bango. Moko ya biso mwana mboka asali non seulement fierté Afrique mobimba mais aussi de la République démocratique du Congo. Donc c'est un produit de la République démocratique du Congo. Là, je parlais des œuvres de Sila Bissalo qui marquent le temps na époque naïe. Combattu, jamais abattu. Et le Batambondo de Paris, prompte guérison, je te salue mon vieux. Maman Power. Si là c'est une puissance, na cinéma na biso. Voilà. Yagabi passe, maman Epela passe. Cette fois-ci, nous avons vu Maman Top. To ebite tourona ni sous oleka. Bijou la rani mo pa leka ki alubaki. Intervention na ezoleka. To monaki mituna batuna ki epe biyanone zaki comment. Ça incite encore Maman Epela de revenir encore à la télé. To ebite fin de l'année. Ce que vous allez clôturer na baguerre. Nani akoleka lisusu atia kimia. Nani oboma moto po bayoka. Qui a tort? Qui a raison? Ça reste à vérifier. Mesdames et messieurs, nous vous laissons de consommer cette analyse et pourquoi pas de vous abonner sur MK et Yokani Télévision jusqu'à ce que nos voix s'attendent. Kino mingongo nabiso et koyokana. Tolinga Rabino. Merci na maman Elimbizi. Maman Afi Maemba, à qui je souhaite mes condoléances. Je présente mes condoléances, pardon, qui a perdu son beau-frère, qui est notre papa.
le mari de maman Vivi, ma grande sœur aussi. Merci à maman Yvette. Boza tellement ébélé.